Vraiment. Bandeko balandi na liboso na bino bosengi ngai na interpréter pona likambo ya video oyo ya Général William Yakotumba. Général William Yakotumba apetaki mbela sete ya koloba tolingi Monisco te na pays na biso, Monisco ebimela biso. Mbela oyo eza koloba ke abeti yango sete me eza ye moko tende akobima kuna aya kobengana Monisco. Alobi mbela oyo eza biso nyonso peuple congolais nyonso to telema to bengana Monisco. Eza yo na ye kuna na ngai to telema to bengana Monisco. Monisco plan na ye eza kaka ba balkanize mboka na biso. Yango wana bazo sunga ba Rwandais po bazwa eteni ya mboka na biso. Soki to bengani ba Monisco nde siko to bandi ko bengana ba oyo baza na gouvernement kuna po gouvernement na biso eza vraiment envahir, eza occupé à partir ya président na ba présidentiel. Président na biso aza Rwandais, ministre na biso aza Rwandais, ba gouverneur na biso baza ba Rwandais. Bokoto na ke baza ba Rwandais ndenge nini? Baza ba Rwandais na mitu na bango. Bazo gouverner ne bango na ba Rwandais. Sikoyo to telema na kotelema na biso ko benga na Monisco e kozala ke to kei kaka koloba Monisco bima tozongi na bandako te. Mokolo wana eza ko bima bokozonga na bandako te. To kofanda kuna bokolala kuna bokolamba kuna ti Monisco ebima na mboka na biso. Soki to bengani Monisco nde délivrance ya mboka na biso. To telema to bengana Monisco congolais nyonso azwa charge oyo botikela ngo ba mai bango moko te, botikela ngo Yakotumba ye moko te. C'est le moment to délivrer mboka na biso. Alobi lisusu omoni ndenge bamemeli biso division ndenge Sudan babandaki. Sikoyo Sudan bakomi kobomana bango na bango yango balingi biso peto banda kobomana biso na biso. Me wana ekosimba te. Congolais. Oh non.